Mbote mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo Check TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo mbote na beno luta na émission. Côté na balana biso sur Congo Check babi vraiment c'est vraiment terminé bolinga mingi fleur à tamar bien donc na bi ke bolinga vraiment trop merci na batunyo so balanda biso babi son bino donc tozate quoi donc merci na balanda biso makasi pe batunyo so baza ba tu ya sika na chaîne na biso boss ala vraiment abonné donc c'est Congo Check avec le boss de boss Sibu Mutombo babi donc na bi ke bolinga biso vraiment makasi donc moi conduire toujours ko ala abonné pour na bato ba sika donc boss abonné babi kanenge ala kama kisongi muki na mo tour mboka ka ndenge zala kaka donc biso pena to beta pena masolo ezoleka vraiment na kati ya mboka na biso Congo te biki bana poto bolinga vraiment ko ba mingi ezoleka banda presque bokinda jaka donc ezoleka vraiment na kati ya football ba vraiment donc tout le monde qui est président na biso Fachi a do ça ba voyage trop président na ki na États-Unis donc ba mboka ebele vraiment président a za ko kinde donc tozana bande ko na biso awa to ba moi to beta mo lisolo mukira ndenge zala kaka donc j'espère que bolinga vraiment ma casse assure. Bonjour maman Flore et merci déjà pour l'invitation na émission na Check ya papa Sibu Mutombo le boss quoi. Bonne santé. Ouais, santé bien et puis moral pesa kimia. Toko vraiment. Ouais. Ah la ville est calme quoi. On t'habite toi bien. Papa Gauthier tonto tout moi mukie. Tout mon président biso zo voyage à trop président à l'équipe pays boye à quel pays boye zongi boye selon nous zomoneza nini président ni avion mingi to ezani ni azolinga ba relation to ndengeni bandeko oyo to moi mbala moko to mataba avion to yebi ke so to ngito kende to sambelaka so to ngito kita to betaka pe maboko ezate poto komisa pilote mais maboko poto loba susu na nzambe merci mama avion so oza likolo muteme ya likolo. Donc, moutako sepilate à salaka ba tour en avion parce que c'est un risque à kufa ko sala crash en avion. Donc, il ngo ba ke azo kende po ayebi ndenge to tsikeli mboka gouvernement malamu ezalaka toujours na besoin ya collaboration na mboka mususu. Donc la politique ba benyango diplomatie. Tango kuti le Congo était pratiquement isolé. Tozalaki na ba puissance, tozalaki na ba pays belé oyo tozalaki na bango lisusu à long terme té. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Congo a besoin de tous ces pays-là. Le Congo a besoin de richesse, bozu ya batouana. Il faut azongi sa bondeko, il faut akende, asololana bango. Moni, tozane na ba Fonds monétaire international, batu ya mbongo, ba Banque mondiale, basi batika ki Congo. Mon pour le développement ya Congo, on a besoin de mbongo ya batouana. Donc il faut akende asolana bango azongi sa bondeko et puis bon na kala mingité lokola déjà presque c'est simbi milango a revana na kimia a voyager le sous-souté pour tout monde peuple les trop président de voyager mingi boye na boye mais si ko tango zo que eza lokola tata na biso tozana tata mo wa vandi so vandi na sebne balba so vandi reliata il faut obima okende libanda oyeba mayele pe abato faut d'abord comprendre que azape président oyo aye nanu pena diriger ba makambo wana te il faut qu'il ne peut azo expérience ba tumususu asolana ba tumususu et puis ba sunga e po tala Congo toza na se makasi il faut Congo ezonga niveau ezalaki mais ce que pour Congo ezonga il faut solana ba partenaire ce sont nos partenaires il faut kende yenda kende sko vers bango pour ba silika ki batiki Congo ba kei siko ba tumususu pe to yebi ke to bengana ki bango na kanda pour régime les kaki ba régime ba kanda to bengana ki bango il faut kende a renégocier na bango pour ba zonga na Congo c'est ce qu'il est en train de faire donc redynamiser la diplomatie voilà. OK, merci. Mama baby okolo banini pona ngai ndeko Flore omoni mokonzi ya mboka Congo démocratique mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lolenge azali na kotambola na banza ete ezali pona koluka esika nini akoki kofongola bikuke pona koyeba lolenge nini akoki kotombola mboka na biso Congo ekende liboso bino moko bozali kotala lolenge nini mboka na biso ezalaki kotambola bozali kotala lolenge nini mwa bambeba ezalaki mingi na kati na mboka na biso yango mokonzi na biso ya mboka azali kokende na kotambola na koluka place nini akoki kobongisa mbeba yeye
na bandeko baye bazali o bikolo mususu ya libanda ezali pona kokende kotambola pona kosakana te pona esengo ya komata na kati na pepo te me ezali pona botomboli ya mboka na biso Congo démocratique po ete etambola lolenge elongo bani. Merci, on est qui point de vue à Papa Gauthier na Mama Baby mais mingi penza to kolobela vraiment yango vraiment te le lo vraiment to ekite moi li solo boyebi ka ndenge za kaka ninka makambo ebomba manango te na Kinshasa. Oui. Omoni il faut pe batu skoto yibati. Olimbisanga po yonde ozo tuna ba mituna mais moi je pense que retomber sur quoi ba voyage wa nezanini. Tangwa bimi azo bima azo kende. Congo est gagné nini. Congo est gagné nini. Touti siko ba uti koyeka Banque mondiale a sungi Congo na $1 milliard pour na ko soutenir mamna biso éducation. Mende kona katiote. Ndeko na biso ye babengi na kombo ya Bill Gates. Auti ko solola na mokonzi na biso ya mboka pona koyeba lolenge nini akoki ko sunga pe mboka na biso Congo na misala misusu. Eza malamu to eza mabe. 25 entreprises américaines ya minene ezate ba ela biso te po batonga 10 boutiques te ba société ba entreprise américaine na munene ezo ya na Congo eza ba retomber makambo wana lorsque un américain a ko investir na mboka yo kanisa ko zo ba to combien na musala c'est pas moins de 5000 personnes po bango basala ka makambo minene c'est que ça ba retomber à voyage na donc pour ninto tout le bani merci te na mama sala pona Congo a sala ngo pona bolamu ya congolais voilà faut tondi ma peto sepela makambo bongo on les arrive vraiment point de vue à Papa Gauthier na Mama Baby donc ni na essaye bino kaka doit qui vraiment mingi pona ko sola vraiment sur ba voyage ya président Fatite donc quand ninga sala kaka na kina ka baby ka kinde tambola quoi donc to ke mo banungu moko boye donc to vraiment to solo lango comment to ke pinata ba kende kuna donc bayambi bango vraiment bien tinenge za la ka donc non tout le monde bien Mama Baby na Papa Gauthier to solo lango vraiment te banon ni nezo le cas par rapport ba rumeur de circuler na Kinshasa Papa Gauthier te biti soko lo bani sérieux rumeur nini na réseau circuler mais na iba réseau circuler moi ba rumeur de circuler to ke ba kende ko solo la ndenge taka ndenge makambo Papa Fache zo sala babike esali makite na liboso to moni ke Papa Fache na moi makambo be komo kene moi liboso par rapport à ndenge zalaki to moni ke bato bazaki ba conseiller bana biso clair banani ba solo li papa na ngai to ebi bien ndenge zalakati. OK d'accord likambute omoni eza normal même ngai dans un moment ba responsabilité mususu za l'église za la famille lorsque nga naza responsable et que lobby balibon yo tour na ekoki petit frère nanga azwa responsabilité na otala non nga zo travail non so ina moni aza ko sala ko lekanga je vais me poser des questions pourquoi nga na kokomaki na niveau wana te il est vrai que nga pe na salaki mais au mona ki lulenge vitesse oye petit frère komi ko sala lango je peux me poser des questions na hôtel mana ba comment il réussit comme ça si vite asali nini po akoma bo eza naturel muta mituna ba question ozomona omoni pour dire vrai ce que zali bongo mukonza mboka lobe par exemple nyabi nazana 15 personnes autour de moi et ninkolobani aza mutu ya mayele avant de dire cela il a eu le temps de réfléchir avant ni pena bango ba ite avant na sanzete a otala bango ndingi ba sala makambo à comprendre que certainement peut-être on peut ça idée tout ça la boue ce que zali ba idée pour la collectivité pour la communauté ba mais ceux zali o bango mo ba tirer profit ba moni yango malam c'est ainsi qu'alobi autour de moi je n'ai pas 15 personnes et lingi kuluba kaza mutu ya maele quelqu'un qui réfléchit ne balaba muta batami bino a l'équipe bino na mayele mais sauf que ngana koloba moi muke peut-être azala qui na courage politique onate il y a bon classe en tout cas bukende nazo batu mususu a renouveler une classe oyo bako yoka ye o bako sala ndenge ye alingi donc eza normal lelo na kotala makambo ndenge zali ko sala bino batu wana azasu na confiance na bino te c'est vous qui m'avez traîné na ba o nazo mona lelo bino nde batu bu pekisa kingate na sala o na linge na sala mama kanisa boule eloko lokola 5 chantier eza boula muke elingo ba muto déjà zaki na boule akomisa Congo ndenge nini
ye mutabani makama émergence 2023 ou 2030 azalaki na likanisi nini pona Congo déjà tozo comprendre ouverture ya banzela wana azalaki na posa nini pona agriculture à Congo élevage à Congo mais sauf que baza pemeni ba trahir o na koloba yango wana. OK, merci. Moi bébé koloba ni siriango. Na boye bandeko na ngai na yebisi bino mpo na ngai na likambo oyo toza kosolola na mokolo mwa lelo namoni ngambo wana kuna na ngambo oyo tozali eza pasi mingi eza pasi mpo na nini awa toza misato na biso misato ngai nasimbi micro tangu nazali koloba bino boza koyoka ngai soki mbebe ezali bino boza wana mpo na koloba na ngai keno zonga na nsima tala ngambo boye tala ngambo bondenge ezali yango wana omoni na mokolo mwa lelo tozoko ke toyoki banungu ekouta epai na epai pona koloba ke ngambu kuna bayambamaki malamu te ngambu boye mituna mizalaki mituna wana ezalaki koloba ete pona nini ngai pete parce que o tozali komona na moyo mwa lelo na ngambo wana kuna ekokaki kosala makoleka peut-être na ngambo ya biso mais pona nini bino mibale na lolenge bovandi boyebaki lolenge nini akopesa nga conseil te boyebaki lolenge nini yakolakisa nga nzela nini nga nakoki kolanda malamu te po ete ngai mutu na ngai nakoki koloba ete na tiaki elikia o balobaka elikia epai na bino na masolo nyonso ekouta na ngambu nayebaki keno mama na papa bakomemela nga yango nga nakoyeba lolenge nini tokolimbola yango biso nyonso elongo po ete toyeba ndenge nini akotambwisa misala na biso na lolenge esengebeli me na ndenge bino bomemeli nga yango te sima ya mikolo ngambu mususu elobi biso tokomi kosala yango basali yango na lolenge balambi yango lokola supu olambi pepe supu yayo ya kitoko pe tango bato bazali kolia bazali kotonda pe bazali koloba ke ya solo bile yoyo tolie yango na esengo. Mais tandis que nga nazalaki na makoki ya kolamba koleka peut-être na lolenge ba mususu balambi yango nako mituna bayeba meminga ina mbeba bazali banani nakozongela epai na bino yango wana boza komona toza komituna na minute oyo mama. OK, merci. Tous on a papa Gauthier. Toyoki ke bakendaki kuna ndenge ezalaka bayamba bango na ba champagne, ba whisky, ba vin, mais tout moni ba mai okaka biso tozo melawa ba 500 francs. Okolo bani siriango kanda kaka to neni. Bon, ngana moni te kaningo lobi wana mais so eza bongo na betele maboko. Na betele maboko. Bazo mériter champagne ezele mbo ya victoire. Obi ba pouf, ngo ba ki to gagner. Elingo ba kitu sali musala malamu elingo ba ntuka to longi ozo comprendre bazo atakutu mayi wana songa ba ozango te tala mama na tunu question moko balongoli nani na musala ningi fati à part gouvernement fati alongoli nani na musala le PDG ezaka ba wana na mutu ya armée ezaka ba wana mais tala exploit oyo armée na biso zo sala lelo na est avec les mêmes personnes. Talambongo oyo DG ezokotisa lelo na caisse à l'état. Talambongo oyo DG ezokotisa lelo na caisse à l'état. Talambongo oyo ba régie financière wana douane na biso mbongo ningo ezokota avec les mêmes personnes. Mais azana droit telema mituna panangai bosala ki bongo te. Na 7 mois abandi musana janvier. To koma déjà en octobre gouvernement kotaki na septembre. En octobre bandi déjà ko voter budget au ekozala 7 milliards. Après, on a rectifié tout bunda pour que le budget 2019-2020 est au-delà. Il a le droit de se poser des questions pour nini na muninga bosali bongo nanga bosali bongo te. Donc, binonde bosali ke kopi nange kufa. So kutunga en tout cas papa conseil ali bon na habité ayambaka bango souté. Ba rendre mauvais service, je te jure. Ba rendre mauvais service azagini na makanisi ya malamu mais nde balobaka kaka yebisanga na nous alaka nae to yebisa na nous ali donc ezaka matro voilà. Papa Gauthier to comprendre OK na suka vraiment kolobani le bana suka pona lelo. Bon lilo basuki ali kaka on est congolais souci ezali on est congolais na otoka mukonza mboka kalabaki ba investisseur hein mukonza mboka kalabaki investisseur ya makasi za occidentaux te indien te to na nitezali ba congolais bango moko. Et avec tout ce qui est là, yépe comme bongo, et l'inko bake andimi ko investir, andimi mbongo na investir na Congo pour que talupe yé atongane libanda te bomengo ne tueza na Congo. Donc tout le monde a peke to kamwate lobby le plus grand investisseur congolais na Congo,
ezalaye en tout cas ngana ko betele maboko à se lancer na élan wana. OK, merci moi baby mo basuka. Pona ngai na koloba boye biso nyonso tozali bana mboka Congo démocratique to simba mokonzi na biso ya mboka na maboko pete to tambola elongo naye pona kotombola ekolo na biso pe kotombola mboka na biso Congo démocratique yango na koloba na bandeko nyonso bakolanda biso na kati ya Congo check pete bayi balolenge ni tosima to Congolais muto akobongisa mboka na biso akouta musika te eza biso moko totika maye ya kosala busoto parsi par là pona kobelela yaka ndeko songolo pakala yaka kotalela ngai bongisela ngai yo moko kamata musala na yo na maboko bongisa mboka na yo ya Congo pete lokumu na yo ekende liboso. OK, merci bandeko na biso to komi vraiment na suka merci ne bozaki vraiment ebele ya kolanda biso là je vois Gilles Paco Maïfoudre, Jojo Kabenge, tous les écoliers de Fally Ipupa, là je vois Chancel, Brandy, Teddy, Baokem, donc merci ne bozaki vraiment ebele ya kolanda biso et je remercie aussi l'équipe technique ya Congo Check c'est que mon boss c'est Sibo Mutombo, donc restez branchés, vous allez vraiment abonner, on se retrouve à la prochaine, merci. Mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo Yasibu Mutombo Congo Check TV Yasibu Mutombo bana nyoso ya Congo mbote na beno luta na émission